Oh, biso to yebi akufi na fièvre et malaria na typhoïde. Ouais. La photo va publier ou un sur appel vidéo, on a photo, on a santé, on a est-ce que. Mais il y a des maladies. Mouta malade, bon santé, on a pas ça santé parce que bon on va le sida. Pour battre on va le sida. Pour battre on va baza ba imbécile. Battre on va baza ba imbécile. Mais il y a ce qu'on fait. Même méconnaissable. Yeah. Ce qui mouta so bela zandeni. Beaucoup de sida kala richesse. Asila kala zonga ne kamba toilette mama Marquis. Oh baboteke mwasi. Ya déjà sila. Ah ça diraka quoi? Oh ba sila kadiza. Ye ba sila saka ye. Ata so ça no ça sous traité. Alors ça te image ça te. Ba oh ba ochela la richesse. Pour to boni faire so asuzo na ministre na ta asuzo so poster na statina e. Suko ana mawate. Alors que pas si tu veux photo à Kalakou, tu peux mettre la liste à Zaïwana. So muni ngana tourner sous ta sanité. Pour nous ko mama bongo. Qui to côté? T'as la déchet, même tu te sur bali, pour toi ko sabi ba craquement na mutu. Vraiment yo. Tali bele munene mo so ko mo bali. Yo na pas, ni mo sakana ba toi. Akufla c'est tali bele. Comprenez? Mamna koka kete pa daza vima ta mo se masoka kena king mamu tika na to place matanga tika na mamba finga na tika matanga le ba finga kuna yo boye ba so bo woite bo ko spela woite biso to finga yo bo yo ba tika mutaka na pe eze pe na beto ba na ata kufi ba tebe mutaka ba po faire nani. Non, comprendre, l'artiste ne meurt jamais. Artiste... Bien, merci chers internautes. Toye lisusu lelo pona ko pesa bino ba news po ba information ele kaka na kati ya ville province ya Kinshasa. Awa toza bongo na kati ya Yolo Nord. Na avenue Irumu epa ya ba Mélodie artiste comédienne oya utiko tika biso na mboka Pointe Noire. Ebele lo mamaki depuis le matin. Ba rumeur bimaki sur Liwana ye to monaki ba photo ndenge ba publier na ba réseaux sociaux, même na katia morgue to moni corps na ye, ça n'a pas vraiment et c'est pas ici ba imboka mosusu te na ba biso to c'est pas parce que la vie humaine et ezana ba respect mokombo yango to kitaki awa sur le terrain pour to sollicito solo na ba famille kasi famille ba pesi so dilobate to kutaki ba artiste comédien to kuti ba chroniqueur mosusu to salina bango élément pona ko yebisa bino de quoi réellement est mort notre artiste Mélodie au autotika biso mokolo lelo na Pointe Noire na yango nakozala vraiment mulaite na kotika ne bolanda bandeko to interviewer awa ndenge balobi ndenge ba pesi ba témoignage na bango pe ndenge ba lobeli ba oyo bazo panza sango ya mabe sur liwa ya ndeko na biso Mélodie. Donc quant à moi je vous dis merci d'être là pour na kolanda ba vidéo na biso, liker, commenter et partager nos vidéos. Donc tout le monde est belé babaki. Tournage, maman. Donc c'est un peu ça tout le monde sous. Que bananga na yeke banan tongo. Na moni kaka peut-être ma collègue onga na moni le ketchupanda tana mabedi Jérémy Moalemba donc Jimmy Moalemba tayo mona na mutu ayeka théâtre poison maswako bien na quatre tournage mondo sala na yeka ataka ndeko na biso donc c'est que lié à cela qui vraiment la scène qui en wana ba négligé ou bien te ataza na scène te avant mutu aleka dia na médiate azaidea mutu cédé total na ba télé ayebanaki totala pe na banzonzi ngebele donc azansa ya kwanga lo so na kufinga mamu so nende atika kobina pa wega bat pa olanga te pa na sente fubo lelanga kaka oui et bon bande on est sans souci pour aller na groupe ça na moi tali tanga mutu te
namoni mutu te baye te toyebi te biso yaki abanda ntongo soko tokomi tokozala te ba 15 so 16 donc oyo tomoni ka abengi oyo tobika bato tu baozela tomoni ka kandi Belleville oyo bika alobika naza mosika meno osanini naokoma donc tomona bato ya théâtre boye bolingana ateka mpo baobenga mino banzonzi tolingana ateka mpo babenga nga na filme mpo ye nde aza na place ala théâtre so mpe nde azalaki na bomoto ti ake mpe mpo eno wana eza mpe mabe ebele mpona ndenge ya mabe te théâtre banda olingi esuspe te yo mwana moto anda obenge soko topesa kandi Belleville raison mpo anini andaki asangisaka bato nyonso ata kuna balingaka te asani ozwa ye akotie na filme na ye ya kendi akei po parce que akoma ndeki je na liwa de kutele kuna kotono ba peto ke tozonga madame yo vanga de bitongo sangwa liwango zo ya ka mutolo ba akufi réellement oh biso to yebi akufi na fièvre et malaria na typhoïde ouais la photo ba publier o ando sur na appel vidéo na photo wana santé wana est-ce que mais des maladies muta malade bon santé on a pas santé parce que bon on va sida te po bato bada sida po bato babo baza ba imbécile bato babo baza ba imbécile mais ye soko be bien soki muta zo be la zandeni soma de njoto pe de je biso be ya pe makasi nga unanga koma basengi nga koma koka batongele kanga na makolo elekanga be derajanga pe makolo eza malade sko te to la musaye yesa biso kufulelo ni te to sango kasi bongote pourtant bato ba bomba maele te soka mutakufi ba perdre santé ka fait za sida kabandeko wana oyo bazoba otamsa kombo banyama siko kote na yo kolobaka ningi bembesi na bango so bakufi jo ateza cancer to baka sida po mutakufa maide o bato so loba muta ya sida ngo koma makambo so mutakondi faire sida biso mo bato susu pe basaba riche o da amunelo kwa boye mais ba diabétique ba comment nga mo vene biso aza awa mais sati kaza nini diabète lié nzoto ba régime de sala bobo so mutakufi na akufi ta susu malaria na nini bobi sida bibemela bino po bino pe bokufa kuna sika corne eza kuna na baza yo mtu yake atoza ba information te corne eza na point noir to oui responsable ni aza kuna to bata théâtre ni baza kuna baza en cas te wana donc avant na avant confirmation pas tennis du binga po yo sa direct na bato ya point noir kuna donc eza ka pasi Zamba sunga biso wa congolais. On a mis de confirmer ce que Batbalon on a mis tout que non de Kakufi na sida. Akufi na ngote. Abelinde. Abelinde. Donc Abeli. Parce que moi sango ya gité avant makambo comment est ka makambo. Même Abele kit. Mutobela. Donc njote na ba réseaux sociaux que non kinganya za quelque part. Te yo kanipete. Eyaka mutakufi. Donc bache na mok na ndeko wana pe lisusu zim mowei kong na ye ozo pibi yango ozo kanisa nini kora mutu o pibi yango suko poto to beto maboko non ma respect déjà ou bien te aza mutu bazana ne kuna point noir ye mutu te ninga za malade azaki na ye te bagasi bango makasa to oza point mutu akata te to kata banzela ba ya ba maluka koma na okay bakoti bosa nsu nga pe ni ata ma point noir wana okay pe luka ka ndenga bosa na ke point noir nga voyager trop na ebi vie exposer ndeko ebembe bongo pena bakizengi bandoki bien pela ka kufa bosa ngo bongo bongo okolo banini na makambo la duchesse auto le par rapport ye moko dasila kala duchesse la duchesse asila asila kala zonga ne kamba actualité mama Marquis. Oh, baboteke mwasi. Ya dishita sila. Asa diraka kwa. Oh, bapa sila kadiza. Ye bapa sili saka ye. Ata so sa anosa su te. Anosa to image sati. Ba o ba ochela la duchesse. Poto boni fait so asuzo na ministre na ta asuzo so poster na statina e. Suko ana mawate. Awo ka pasi to pe photo akala ku to pe makla duchesse azali wana. So muninga na tourner sur ta scène te. Poni ko ba mama bongo. Kitoko te la duchesse vient même te so ba balili poto ko mo sabi ba craquement na mutu peut-être ya malili oh so le bi bongo na sko bato to boyi allo ba pe pour li senti ba bes
Oh, c'est maman liwa. Famille me doka pas tiki mwana. Oh, moi vous a boya, c'est ce qu'on fait le baka mwana. Yé mo kuta silat. Yé déjà de mwana tatili na bima, peut-être na bima. Yé moi silate. Oh, bon vous a boya ko. Bon, moi le ba déjà on baka pas na en ya. Na bangete, na respecter mais na bangete. Anga ko fo beta kate. Ayi bi mamu ba que je suis. Tout ça normal. Yo mama bongo mutu bato atake bato bana pasi. Bon, mutu akufuna libana mboka na mwa azana mwana kuna famille ele alors mutu opo bake azali sous la sexualité 10 ans. 10 ans toto tala ina madana pas même pas ça c'est toto tala duchesse. Baloba l'artiste ne meurt pas. Sko yebi yo mo lobi yango, il pas le score duchesse a kizengi. Yo mom de lobi yango, yo mo France ne pena français. Ya kitoko e bon français lobi. Yesu ko répondre yo nguse pas na ye a kizengi. L'artiste ne meurt jamais. Omoni atila kufaka siko yenda muta atala sula sente ya obane na sila kala ye mo ya ba botre ke mo siba makisa za ina raison a botre mo si o mo si ne pota me pota me mo siba boya e na bonne te za mama te da profiter te ya luki besa ko besa la mama solo oyo ko ba muta kufa ba mama buzo ba bo pone porte ko potongo to yeba ne bakisasa to yeba ni makasi to yeba ba kitoko o muta kufi usika yo ba sila kala diza pa to tana tena to tama soko na na ba be bon on est artiste nini Baptiste so bo yete bo yele biote famille ne pe zala pe muta pasite bo to boye bio bo zaka bo bo beta bo bana yolo mama olive ko kote ba ngote ba ye bo bele po ba so envelope bako beta ba kana kwa wana tina kwa wana to boy oletaka mama olive te so likambo to kufu to moni moko tele mama olive tala mama bato mama sosa sunga batu to ngoya bo moni tala ba milongo sombo boya soso batabo lataka bajira sia ya kanga kangi masoko lokwa liboke bosa biso to na posa na ngote to na pasi ndeko ko fa longa kuna eya awa po boise umsalongo batanga te okufile bakunjo lelo to za batu to risque ndeko bakunda kuna siko yebisanga apo ya dishe so lobake asila kala yebi poso baninga ne bayo bandeko ba famille ala so baninga bayo kite bandeko ne bayo ka boy pasango bo buzoba boyeko ya dishe te ki abimna neni ba buzoba boyeko tomoni pende ko za pembeni yo ya ba zoyeko po na finga buzoba dishe bibeba obi mama comprenez wana mamuluba za da likolo voilà mbote vraiment nga komolanga pardon na bongsana au micro na bino ouais vraiment kombolanga Samigra Amba actrice chez Papa Phénomène et Sauvé. Ok. Elle s'appelle chroniqueuse. Oui, pas chroniqueuse. On va représenter ma chroniqueuse à toi et na compte d'artiste et comédie. Nae na nyonso. Oui, na nyonso. Mais tout le monde soit confié. Musika. Et puis tongo sango du maki. Voilà. Puis tongo du maki na dona na ebe na kuta kuna ngolo moso boka ndenge mangoto loba wa. Voilà. Na yeba sawa. Pour ça ba interview to yeba mpe c'est une leko asola kina bango avant akufa. Yo mona ondeni silence boye. Pour les boyata artiste azate. Vraiment artiste bazana bango tozaki na papa maswaku awa na tongo. En plus tant soupe sangwere yeli bango bazana ba occupation na bango matanga ye kaka lelo bakoya na bango. Oui bango nyonso mamu mutamakele nzambe. Mamu. Comprenez, on a les propos tenus, ça n'engage que Mamou Moulouba, moi c'est à Pembe, donc c'est ça. Vraiment, Mamou, comprenez? Mam na koka kete pa daza da likolo. Voilà, peut-être bazu ba empêchement na pourquoi journée pesili nante. To mona to ki Belvi Kandi azoya, famille Bota Belvi Kandi azoya.
ezaka sangoye nango kaka lelo to condamné na bango te peut-être baza na ba occupation mais bakoya parce que matanga ezaka sangoye kaka lelo. Donc c'est un peu ça. En fait, tolingai to solo na famille balingi sukolo baté parce que comment biloba loba ya bato internet. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est tout à fait normal. Liwa eza sangomo que ça la rapasi na mutema. Voilà, tala siko niveau mutu kutazo filmer bembe sans ya kibomoto eza lisusu te sans ya mawa OK soki mutakufi to mona ngo lisusu te to mona ngo sute baboyi na bango po bozo komaka ba titre moko o eza yango te yango famille pe boyi na bango e boyi na ngo ba interviewer bango. Donc c'est ça. Comment va propos Michael disait ça le nom de Kosila depuis Kala. Ba propos nezo engagé ka ye po bimina munoko ne artiste l'artiste ne meurt jamais. Artiste akufaka te. Ah mamu. Tika na to place matanga tika na mamba finga. Na tika matanga la ba finga kuna yo ko yema maso bo woite bo ko spela woite biso do finga yo bo yo ba tika mutaka na pe eze pe na beto ba tebe na ata kufi ba tebe mutaka ba ko faire nan. Non, comprendre l'artiste ne meurt jamais. Artiste a couvert à tes preuves à nous que tout le monde a ma photo, ma vidéo, star na biso, mélodie, ba diamant, salaki, tout le monde. Artiste a couvert à tes quelque soit en scène, t'es bien après 10 ans sous la scène, mais elle est toujours, elle restera parce que l'artiste ne meurt jamais. Donc c'est ça, ma propos, on a ils ont engagé kaka président Mike la Duchesse. Mais pourquoi vérité on est choqué certaines artistes, il y en a chroniqueurs. Pourquoi vérité on appelle Koloba na internet kenan de quoi kufina sida sans pourtant pas vérifier masula. Kasi bana poto. Bon, on a information nanga na médecin te à propos ndenga kufi maladie akufa biso nyonso toyo kaka ki akufi na malaria na typhoïde. Oh soki sida siko nini wana je sais pas parce que naza médecin te donc c'est ça. Mais ça nous en a relancé na artiste yo za artiste. Voilà. Voilà. Vraiment na kolo bembe non ezala na rancune te. Quel que soit ba problème, quel que soit nini, rancune ezala raté. Donc to lela kaka ndeko na biso o ya sepelisa biso ya ebele kotala ko jouer ba rôle à jouer na groupe na biso papa fait sans souci. Azaki vraiment ko pesa le meilleur na e. Biso ba artiste, ba chroniqueuse, to lela e na mutema munene. Corps ceux qui peut koya tolela mais jusque là non nous to éviter ceux qui corps et koya mais espérons que toi la pose to lela est vraiment na mabele na ye donc c'est un peu ça to tika ka na no boy na boya loba ki asala ki boete to lela na nous tout net boto na on a c'est parce que tozo lela mélodie ba diamant la biso o atiki biso liwa eze loko moko ya pasi makasi donc c'est un peu ça. Oui mboto. To kutio awa na ipembe ya so mélodie o like artiste netio. Ngande na kuti bino. Ayendo kuti biso. C'est pas grave. Mais considérera moko. Apparemment depuis tongo sangwe bimaki absence d'artiste comédie. Donc au baya ya kutanga ba ko madame Isaki. Qu'est-ce que je le bayo za artiste netio. Bango ndeko na bina kufi mais depuis tongo au tournée à 17h. Oui, je répondre boye. Au moni biso ba artiste to koma na ba occupation ebele. Hein, to koma na ba occupation ebele par rapport à nini? Par rapport ba tournage auto zala nango ezala ba tournage ya ba eza programmé selon mutu na mutu. Donc on a cause na tournage lelo de toi lundi dini ana tournage lelo te on comprend donc ceux qui na tournage lelo c'est que naza déjà occupé ceux qui li kambebimi pour mélodie kufi sangoye le na tongo ceux qui li kambuneti ceux qui déjà mutu aza na tournage lelo lundi c'est sur programme à ça qui ont déjà semaine passée on a déjà na mutu na e eza calé que na retourner lelo on a sous sangwane ezuye na tournage on comprend sango sous ezuye na tournage netinga sous na programme fait na bima na tongo na komi disponible sikoyo ozomona na ye ouais ya mama Chako to kata ba tournage mama Chako era akufa anakin mélodie akufi na kinte mélodie akufi aza libanda ya mboka et en plus
Mélodie na kin a tourna lisusu te atourna lisusu nzonzi te mais mama Chako azalaki toujours na ba tournage donc elle akufaki coïncidaki kutu ba film ba bato mususu akataki o déjà sa bandaki donc eza moi différent na Mélodie Mélodie akufi libanda ya mboka donc aza na point noir aza na Kinshasa te mais ouais non eza nécessairement bongo te ndenge olobi ozomona Mélodie azaki na scène te na Kinshasa mais à partir ya point noir abanda tourner ngana na ba vidéo na e o relaxaki na tournage boye à partir ya point noir anda ko tourner mais awa ndé na Kinshasa awa abanda ko tourner te Mélodie aza parmi ba artistes oyo enzondinge kufi ba kendaki na ndé mona ba Gabriel ba Miraesa non ekufa kit to banda ça la CD non biso to banda tourner Mélodie aza actrice akala aza ya lelo te ngaya na bandi théâtre na kuta de Mélodie aza star ngana leka na groupe ya Maréchal sans souci na kuta Mélodie na groupe à Maréchal donc Mélodie déjà na groupe na biso azaki star munene donc na kata groupe na biso ya groupe sans souci soto otanga ba star o ba tourner ba nzonzi Mélodie azaki parmi donc biso erana toza na local to tourner kaka ya télévision ozomona siko amoni Mélodie ndo simba mbongo ebele biso tozo omona penda ke non muninga mwasa simba mbongo ande ko sa dan nzonzi biso to sa nzonzi to débrouiller kaka na ba image auto bando le kanango ya télévision anakin ozomona siko esali ke ndenge bango bande ko zo msu ba cacher na bango ya kala na YouTube ye parce que biso YouTube ye kuti biso na biso so na biso mbongo to bande ozo na YouTube olingate to banda na ba 1000 francs au comprendre to banda na ba 1000 francs YouTube et to bandi ba 1000 francs ba 2000 francs donc oyo tourner papier mbongo à transport to komisiko ko bunda na pona visibilité na biso ekufa te donc biso mo ba artiste to tomboli sous théâtre biso mo to komi ba producteur to créer ba chaîne ndo moni to mati boy so que zaki bongo te mais am sous théâtre pe eza par terre ozomona ouais non Mélodie asila te bon on a contredit par rapport ya sous message au moni mutu so sa comme star eza étoile ba tout fa étoile te étoile déjà elongi na déjà eza étoile elongi ne déjà eza message to muta moni déjà abi oyo Mélodie on comprend akufa ndeni la duchesse peut à tourner le soutien à Kenda poto non le baté asila netinga beno baté pour azade à la duchesse on comprendre donc eza kene pota sali 5 ans 6 ans non on a aucune polémique te parce que bango ne so ba bande ko na ngai ozomona elle quoi douche à tourner le sou vraiment pas comme tel mais na rolo baté que sila ba en sona e bazonga kin ba tournaka donc tozaka na bango ba vanda pe kuna msusu ba créer pe ba base na bango msusu donc tozaka na bango ensemble ata Mélodie ndaza musika kuna biso na biso moko boye toyebi ke Mélodie za ndeko na biso otozana eka musala moko po a dénoncer ki te ke na longwe na nga na sa sous théâtre to na sa sous artiste te mais na place azala ki wana abanda continuer tournage donc voilà okuta Mélodie na groupe sans souci ouais ouais mais depuis tant tout le monde va sans souci baoya Maroya biso te biso toza na groupe na biso ya babenga ngonini dynamique moko ya ba ancien ya groupe sans souci et message wana kutu ngana moneli ya ona groupe donc mkonzi na biso ezalo kwa Omar après Omar eza Flore après Flore ezanga donc bango déjà ba délégué nga donc nga na yebo déjà na représenter bango donc place bazan na occuper ça bango message que na leka ki wana donc voilà biso toza ba ancien groupe sans souci Mélodie azan de ko na biso za moko na biso donc to cover na banda côté pe bango ba oya neti Flore il faut y parce que Flore aza camarade de Mélodie bango banda tambola ba Mélodie na ba Diana o atika biso voilà nino ko le bana bato ba lo ba ke non de Mélodie a tout faire pour sida to yo ko pa moko ya bato ya sans souci pe to na ba information est-ce que to ba vraiment réellement Mélodie a nini non ngai na koki ko ndima message wana te par rapport à nini médecin zate oyo asala ki sa test alobaki boye pona nga
na ba audio onga na zanango balobai que Mélodie azaki na malaria. Na à partir à Point Noir kuna de babenga ngo paludisme donc akufi na paludisme pour balobi ka ke akondaki akufi. O biso to yebi ke akufi na malaria donc to ko koloba maladie mususu te o toza na maîtrise nango te voilà. Nani a publié ba image wana ya bendele na kati mo est-ce que c'est normal? Bon ngape na mona ki publication yango bazotindika eboye mususu peza bakangi photo na ya kokufa donc ngape na mona ba image wana na sepela nango te en tant que artiste na biso ya Congo na ebité so ezaka ba camarades no bazaki na ekuna ensemble parce que kuna na ndimita za na famille donc c'est sûr azali na ba camarades na ye mususu parmi ba camarades na ye mais nga na ebité ou soit ba agent ya hôpital. Donc voilà. Un message na ba fano ba ngala Mélodie, un message pe na ba artiste congolais au peut-être ba koya lobito de lendemain pour na sango ba déplorer absence de ba artiste. Donc un message na nga eza boye ba fan na biso bolinga biso vraiment Mélodie eza na ba artiste mususu ba vana Mélodie te mais biso to vana Mélodie to bi Mélodie très bien. Donc moi si moko vraiment courageuse okoye ko imaginer te et en plus alinga ki min ko plaisanter vraiment message na nga po na bino ezaka ke to garder na biso ka na calme na biso omoni mutu soka kufi batu bayaka boye balobi boye bazongisi boye mais biso na auto yebi to yebi ke eloko mo ezate et tourler la mélodie jusqu'à ce que ba kunda ça na famille surtout na mwana wa tikatika mwana moko wana bieba na mususu bazali mwana moko ka wana message na mwana pe na bota ouais message na mwana pas exemple mukie et mwana azalaka toujours forte liwa ezanzela na biso nyonso famille liwa ezanzela na biso nyonso donc to botamaki peut okufa. Donc eza destiné na mutu nyonso toza ba immortel te na sa mokili oyo toza ba mortel to okufa. Mélodie akomi na temps na eza arrêt na e abande ko lekana nde to lekanaka mobembo akomi na arrêt na e akiti donc biso to ko condamner nzambe te po eza mabungisa nzambe voilà. Merci beaucoup. Merci ko moi maloba na yo ndenge bendeza libanda pona eya ala moi liloba na yo na ba consulter ba télé pe ba. Bon wana ezo dépendre na ba kambi na biso ba konti na biso oyo ba edaka biso oyo ba basungaka ba artiste maman Olive azawana mama Denise azawana to passer ka toujours message na maman Olive to na mama Denise bo sunga biso parce que Mélodie asalela mboka Petro aza parmi ba icône ya art oyo biso to salaka donc ceux qui bokoki ko memela biso et bembe jusqu'à ce que et ya na Kinshasa poto la Mélodie en bon et difforme donc voilà. Qui mia papa to monyo na matanga ya Mélodie basango ye mwa mingi ya kufi na boye nde koza parmi bato oyo kozala mingi osala bamingi baémission na baartiste comédien okoyebisa biso nini bon na moment oyo ndeti ndenge olobi wana ke sango akufi na boye nga na koyeba pe te mponga na docteur te ça veut dire que na mboka pa kufi na mboka biso tozali eza mwa trajet toyebi malade ya beli te biso tout surtout kaka ke moto akufi ça veut dire que toza obligé te ke toyeba noyeba so akufeli na nini boye na boye wana nde famille baza obligé à koyeba ke mwana bango kufi na ndini parce que biso toza ba collègue toyende tolela ndeko toye kokabola mawa ça veut dire que toyena biso te ke otolandela kufi na boye na boye wana etali biso te en tout cas bato bazokoma bongo bato baotia batitre bongo ça veut dire bacontinue kaka kotia mokolo na bango mpe bakotiela bango batitre wana po moto akufi normal koma titre normal parce que avant etala makaka il faut kosa eloko moko boye na boye tant bien boluka bavi na ndenge mabe ça veut dire que bosa te yo po kokufa. En tout cas, maladie n'a évité. Nga na ekane okabola mao. Naza pas obligé de la kota na famille na tout na ki akufe na nini. Nga naza membre famille te. Est-ce que vous pouvez confirmer que notre maman Mélodie a 10 mois dans la scène à Sila ndenge ba moko ya babino la duchesse auto ko ba. Ba oh la duchesse alobi wana ti sikono Nathalie yango te. So Nathalie yango na oleka na répondre la duchesse. Ça veut dire que moto akoza peto bandeni yo alimwete a moto akoza na ba voyage na ye. Toi na ba comédien mususu ba igeti uko la bazana ba poto. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être là, ils ont été à Longwa. Non. Moutalobi bongo, tu confirmes dans l'outil. Ça veut dire que tu as l'andina, les questions aux alaki à Tolobi, tu as la page la duchesse à lobby. So tu mondi, en tout cas tu confirmes que la duchesse à lobby peut prendre nina lobby ma bé. Mais dans le moment où on a tali en côté, on a condamné la duchesse, on a côté la paix moutouté.
ça veut dire que na oyo kaka nde bato baoloba depuis tango sangoyaki absence ya baartiste c'est dire wana bayaki na bango te ça veut dire toyebi pe te nga na yo nde toyeboye parce que comédien akokoma moto ya liboso tomoi nde bakomi koya déjà tomoi nde 2 personnes bazali awa ça veut dire que tobanda kotalela banso bazali na batournage parce que na moment oyo nde sikoyo ke oyo akoya te aa na mbando na ye eza moto akufi lelo ti totala lelo ti 20h oyo toyebi ke bamiso bakendaka ndako bapemi bamiso bakendaka balongo bilamba baye ça veut dire que à partir de lelo so baye te elobi nde tobandeli bémission ya mabe mais na moment ya lelo moye toloba ngo mabe eza te mpo aye ndeko sango yeka brise toyokaki ete kabeli yango wana est-ce que ndenge bapubliaki corps na ye na kati ya mort eza déjà mabe tolobeli ede ya mutsopi asalelo mo ezalaka te bon ça veut dire que ye mpe atiaki yango na chaîne na ye ça veut dire que biso tozali awa yango wana merci beaucoup yaya mais ana baquestion ebele te